Capage TV. Capage TV. Nakola na mapalata na mutu. Mutu ozomona ekomi kobonga pour une semaine faut bakata suki ba pomper moi parfum. Deux heures pena safo. Ezalaka mapalata ya lisekité. Siko na katia mapalata wana bazo bosa na ke naza mwana mukie. Nazo koka komi encadrer te ngamoko. Mais tango ba moni kanga na mapalata balobi ndoki. Akwena nzete. Yeyo. Bakanganga bakindoki ya sorti nyoso. Ba prophétie bima alia kindoki na lipa ya mwamba. Teko seka tende kona. Tena oseka. Et ça le passé hein. La tique oseka, c'est sérieux. Non di matin. Nazolela makasi pona mboko yo. Mboko nazoyeba te na mikabola ndenge nini. Koto ba vevi balela. Papa ya kotala biso. Ngape na yebisaka bonka mama, ngape nazani eloko te. Bola la nzala. Ba ofele ba benga ngana lobi boko kufa. Bokufa iso bien bien. Kuna bendika pe ba benga na kateli bango pe limbala. Bato bazana mbongo. Botala. C'est ça. Bande kona biso bendika pe. Awa nyonso ekomi salité. Ba bazo baluka kaka na mabele za kitoko te. Yebisa be bana chango bana chango boso mbela dadi déjà soutane. Te soutanité. Oh, soutane di papa nelo bacha na mutu wana. Mutu kana kontene. Oza mwana bandal. Oza mwana kitambo. Oza mwana gombe ya lemba ya kasavu ya 24 communes. Nazo ya Dubai. Diaspora. Dadi azo ya Dubai. Bon accepte na ke bolinga ke ayela nga sango. Opesa ngela ngia voyager. Na ya pata munene na Dubai na kondi makasi. Ofele ya pambe. Papa zate nani akosalisanga. Nakoma kiko yenga motamala nanga mpipa. Koliana nga na pasi mama. Nakoma kiko yenga motamala nanga mpipa. Kolata nanga na pasi ye. Pona liya e. Esengeli nanga na senga pona liya baninga. Lelo nakamwaka mutu aza papa ya 45 ans. Aza papa ya 50 ans. Azolo bakaka aza ofele. Ofele eza na agité. Oui. Okoko zala pe papa mukolo. Mais lokolo kufela papa na mama oza ofele. Nzamba sali o grâce sanini okola. Si. Batate ya bichacha zemi. Nazo benda bino matoi. Boye boko chela zemi wapi? Bayoka pe. Est-ce que bako yoka? Ah, c'est ça. Problème inde yango wana. Biloko bazoli ezo provoquer kosu. Makasi. Ezo pesa pasi makasi. O kokate mawa. Ndo moninga soki na tali biloko wana kapashi. Ah! Nzambe na ngai. Tokata matea. Tokata matea. Nzambe na ngai. Tokata matea dadi. Nzoto ekominga nzoto ba problème. Nandeni susu. Lobi ba bengi ngai na manyema. Biboti ko tungisa ngai. Barobini. Kama kuna na pasi bino boyela ngai supasi. Bendi kapé ya manyema ba bengi ngai ba bi papa to sali 18 ans awa. Toza na centre ya bendi kapé te. Ba vélo pasi. Ba beki pasi. Na manyema. Yebisa ba kodinga lobi Nazala na poste bote na gouvernement botika nga pardon. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables, audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance.
Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beau, durable et accessible. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Oredezo Commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo Commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo Commercial Kinshasa, au service de tous. Molimo na Zambe o Gita Molimo na Zambe o Nul ne
comme toi, l'Éternel, le Créateur. Alléluia. Télévision, bienvenue chez nous en tout cas. Merci d'avoir Onion Sobalandara Bisso, Moninga Naza Varese ya Porto. Nana Varese à Porto, ya Chancel Mbemba, moi na Mboka, azo continuer sikoyo ba match normalement la Ligue des Champions et Zalate bata bale bayebi, bato ba na bale bayebi donc Brassard na nenga Congo 22 na nenga Congo. Chancel Mbemba azo tombo la drapeau ya Mboka Makambweza. Dans une page sportive, on dirait bon mon aka elo mo ezatete to zelate mutazalate photo honoré donc Chancel même ba moi na Mboka en tout cas azo tombo la honneur ya Mboka na biso et puis à chaque fois ba benga raé na léopard abeta akaka jogo na biso ya munene Chancel Mbemba na Varese à Porto o so ba yibingai na ozwango kaka po ya unique voilà Chancel Mbemba kende liboso mona ba kokolilo na yo monenge vraiment bukaki Ronaldo etikali Messi peut déjà so beta na ye donc mutasika na makoro bale na yo azate donc Chancel Mbemba umela ba page nyonso ya RDC ya foot ba page internationale pour mondela zoloba muto ana kishasa ta lobité donc na ebité kanda aza pebe na ngai na so kumisa nanu mwana léopard Chancel Mbemba bendele ya Mboka balobi ata batu balobi te mabanga ekoloba umela na Porto mutaleki yo banda mambo bale banda na Congo yo place okomi wana mutu na akoma te mais bande comme soupe ba okoma na ministre de plafond Chancel Mbemba umela dadi Mama Kapash boni tata zo batela biso na pesi yo mbote pe ngape na zone selo mbote na pesi mbote na libota na Nzambe nyonso amen oyo bazolanda biso na batango aboye na sentir autorité surtout so fan de autorité za makasi na msepelaka na couple oyo lokola na ye kanga lupango sia no kate mission femme bonga pona kangelo lupango lo nyezangi kanga kende osisi non kanga ba mapango ebele na mbogo oyo tika boy akoyo lada ko distraire ngaité na pesa mbote pesa c'est très capital na sepelaka na ndaku oyo eza ndaku ebi ko pesa bato valeur si eza pe ndaku ya boyambi Mama Kapash dadi bokauke pa na yo ekoza la chose moko très difficile tika boy dadi ekoyati amen ndengo yambaka biso ndenge pe Nzamba considéraka yo amen tokenda pe na bandako ya bato ebele otali kaka modèle bazo yambela yo bakomema yo na bar bosala émission ozomona insécurité déjà mutu akoko beta ope mulangi pote yaka te eye ok mais modèle oyo yambelaka biso natondisamaka na esengo makasi amen nazo sentir sens ya responsabilité kati na yo amen osali plateau secret batu bazo kota ozo protéger na bango vraiment pour biso ninge tozabo to koma déjà na ba makila moko problématique makila oyo oyambinga na bar minute ya kotanga ennemi to pe mungunya kota kate akoti mungunya balo baka ndenge ni munguna munguna
Yondo tange, hein? Nguma. Ok. Munguna. Bien nguma. Bien nguma. Na munoko nini? Na kipende. Na kipende, hein? Kuna na bandondo. Tata pambola yo. Tango akokota. Akoko zokisa yo o regretter. Si. Olobi muto bazo considérer grand journaliste. Mazo yambaka biso na babar pona nini. C'est ça. Tata pambola yo pona plateau. Amen. Omeminga lisusu na ville. Na Gombe. Somo. Na tondisa minesengo. Ya solo, hein? Kasi na pesa exemple moko. Ya mikolo na mikolo. Lobi na vandi na bandi ko réfléchir. Na lobi mwana oyo atangaki kela cité. Akimi mbangu na autodidacte. Po ba pesa ye diplôme d'état. Diplôme ya facile. Na nzela ya autodidacte. Ok. Eza na batata moko bango bazalaka mieux placé pour na ko corriger mwana oyo azwi topé azwi te. Ezala kuna na ba université, ezala na ba diplôme d'état. Kasi eza pe na batu o basala po bango bazo ba poste wana akoko benge pe na téléphone allo tala kombo wana madiadia masiela aimé na lingi mwana wana amata na eko tala siko munene nzambe na lobi aza souverain na proclamation na ye ya pema na bomoi azalaka na moto te ni secrétaire ni DD ni assistant bazalaka te. C'est-à-dire nazomi tout na question à lobi est-ce que na sena mokili to sana ba conseiller, est-ce que nzambe pas sana ba conseiller poto benga pe ba conseiller na yeto tout na ye semeni o banani bakotika mokili to pe banani bakolamuka. Tant on est ko vanda na réfléchir na lobi te na bonzambe na eloko la conseil ezate akoka na nyonso yende mukolo proclamation moyena sala ba aventure ezate si nde nazotambola tango nyonso na kobanga nzambe. Amen. Molalisi bato molamusi bato Amen. eza bobele nzambe. Kobima oto bimaka biso to monika to bimi ezalaka assurance akozonga te. C'est ça. Po ebele pe babima bazonga te. C'est ça. Ozomona mama Zolanda papa. Vi na ngai pasi na ngai ya makasi mama kapashi. Nazalaka soki na yoki nazolia nazomela na kanisi un jour ngana kozala te. C'est ça. Pasi na ngai ebandaka bisika wana. Tika boy. Tika ya wenzambe tata. Apambola ba nyonso ba sepela na biso pe bandima biso. Amen. Apambola Enseigne Saïdi, le grand producteur kuna na Turquie na Istanbul, tata pambola yo. Apambola Pablo Kitambala, Maison Kitams, bisika bizwami yo. Ya wenzambe tata apambola Maître Patrick Mpiana, bisika bizwami yo. Papi Bouzi, papa français. Ce qu'on m'a tangi mutu c'est que solo la bien. Ce qui n'a tangi yote c'est que solo la. La comprenant. Tata pambola yo. Daddy, ça n'a pas ça un message. Bato nyonso bazoyi babiso ba élément, zonga na gros plan, na miss na ma vondo. Tam neo ce qui tam voyage. Il faut le comme maman Kapache. Donc nyonso baza ba abonné à Kapache télévision, bato nyonso ba réalité à Kanda, ba nyonso ba Pasteur John. Na lingi na sala agressivité te ya olobela ba abonné na biso ba se désabonner na ba page na bino. Nde bomona Pasteur John, nde bomona réalité à Kanda boy ba utaka musika et puis to dépensera ebelé pour na bomona bango boy.
basouffraka mpona outa mosika bamérite baœuvre de l'esprit na bango bazwaka mwa 10 francs ndenge bapartenaire mosusu bayaka mama kapashi zwa boye mama kapashi mai mama kapashi boye yo oza société mobimba ya monene donc ozwa temps na yo na bamontere na yo na poto bakataka belema na biso ou bien balongolinga ou bien baencercle invité na ngai na balogo ya tamtam voyage wana soki tamtam soki nini nazobeta sete ekoma te tobeta sete mpo bato base désabonné mpe bosala yango ezala bien te luka mama papa lite ya kanda luka pasteur John to oluki mama kapashi tozora belema na bino mwa rémunération yango oyo mama kapashi lokwa tozora belema na yo na lite ya kanda tubosalaka ndenge nini maya lite ya kanda yango oyo ekozala bien ke boyibaka olie biso batalaka biso plus bato biso bazokende suka kaka na Facebook bazoyeba te ke Kapashi TV ezalaka bazoyeba te ke lite ya kanda officiel ezalaka en tout cas bozala na motema malamu tamtam wana donc betela bino c'était na 2021 ti yo mokolo entreprise olukanga en tout cas merci tata pambola ba oyo bazotala biso mpe ba oyo bayokaki susi na nga bainterpelaki ngai ke bazoyiba nga baelema makasi bozoyiba belema makasi donc batu oyo balingaka Kapashi télévision bana poto baza partout ba se plaindre en tout cas bozala motema malamu gag congolaise ça va il a contacté nga déjà donc mutunanga déjà na permettre ki azora mo ba extrait mais batu su bozozo lien et émission mobimba otie na page da yo bozala motema malamu en tout cas to bolinga te to tshela bino tolo na si dadi oui maman boni tata zobatela biso nalingaka tata mingi oui ezosala vraiment pasi makasi mama oyo azo dépenser po biso toya awa tozwa mwa mai pe tozwa ta mwa sakombi ya fufu to loso ya okene kolesa libota bokanisa biso na musala o tozosala vraiment tozofinga na entre biso na biso ba congolais mais kaka biso na soki ba congolais to lingani te soki bolingo ezali œuvre d'esprit auto bimisaka bazolonga na ba numéro na nyonso bazo pena tana ba montage ata yo moko yaya yo lia baninga balia te awa po musalo esalama faut ba filmer faut ba monter il faut transport méga transport to kutana bilamba na maloba koloba pour saisir batala eza pasi makasi ya kosakana te nde tosengi na bino bozwa conscience vraiment bosala ngo na cadre ya kosoutenir pe biso bato bozwaka ba image na biso vraiment tata pambola yo na lobi boye oui maman orphelin azali nani et puis muta koma orphelin ndenge nini to fana na kati ya mutuna wana pe orphelin ngo azali nani aoki ko vivre pe ndenge nini mitune ebele mozara mayele effectivement na répétaka liloba oyo à tout moment un bon serviteur de Dieu akutanaka na imprévu mais imprévu eza pona basali ya nzambe te si trouble nanu te otuni question moko eza très capital mais nayebi te soki na kwa koloba bien ok soki nzamba permettre na s'exprimer bien gloire à Dieu amen soki a permettre te basala nzambo pe bakoleka awa bakoki ko intervenir na question oyo tuni ngai ok eza question moko très profond eza question akosakana nango te si eza pe parmi ba mateya na ngai to pe eza moko ya parcours na ngai orphelin redi ya misi pa yema nzembo moko orphelin nakopesa pe ba critère eloko nini ezosala mwana akoma orphelin c'est ça eza na bana mususu aza orphelin 50% eza na bana mususu aza orphelin 100% orphelin c'est comme ça lobaka merci naza mutu abagafi makasi ya kosakana te
berere eza makasi puis sikoyo pasi na ngai ya makasi bakoko to pe bana na nga ntango bakoya bakolo bakoko azalaki moto bagafi ebele mosusu aza orphelin à 100%. Papa aza te mama aza te tokokende ntina kati ya bible parce que je suis bien préparé stylo eza wapi nayaki na biki awa lelo très bien bible te bible te nalobaki bible ezotikala na ndako mikolo nazokoma biloko nyonso naye kopresente yango olobi mama na yo na biso toketanga na ndako oui soki napesi likambo moni clarté oh bandimi abere bazalaki ndenge nini bapesi vexé boki kovexie ebandaka na yo mo moto na nzambe fotanga wana kati ya plateau naza na tante naza na tante mama awa eza likambo ya minute na respecte minute na yo oko profite landa mama kapashi dadi question oyo tuni ngai ekoma kosone makasi na mboka na biso vi ya kozala mwana etike ekoma kosone makasi kasi na batandansi ya bamboka mosusu esonaka makasi te po devi boye mwana azalaka deja ya mboka azalaka te papa na mama baboti mwana mwana aza ya bango soki baza koencadre bien mais soki baza koencadre bien te bayeba mokolo moko leta kosani akobotola siko biso awa lokola bana ebele bazo vivre na mystique ya fourmi na mystique ya nyau ezalaka na mwa kokoso ebele na kofongola biloko ebele fongola dadi napesa ata mwa trouble mokie yango kozanga te oregrete nini na regrete makasi nini nalingi sikoyo natalisa yo moto akomaka ofele ndenge nini trouble moko ekoti na minute oyo na mboka ona kopapolela yango mpenza bato bebia surtout na église yo opesa jip te tika omoni oyo bato balobaka tikela ngo temps po bazozela ngo na bandako trouble bato basiliki makasi mpona nini na aire ya trouble otiaka makelele po ndenge nazopesa trouble bango mpe na ndako kuna bazopesa trouble kote ya trouble communauté congolaise oyo baza libana mboka balobi pekisa na mwasi na pekisa na momi na wana baloba ndenge ni pekisa mama kapashi te bango na telefone babisenga pekisa mwasi na yo wana babino boko oh basanta déjà mobile avande zela yo mpe bakobenga baoyebisa yo pekisa mobile na yo wana oyamba pele bakomelaki yo esimba nango orate kanga bilo mosusu mpo ozoseka bomena motema ozokeketenga jamais tika benbisha fanda kobipenga lisu na ba 22h wana te non c'est landa na komelo kerte nalingi eloko wana te trouble na bandela trouble bandela trouble moko ekoti na minute oyo na mboka ona kopapolela ngo mpenza bato bebia surtout na église penza surtout na kati église papola penza na kobeta bato lolenge wana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e balekauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimbana pasuka soko pasuka okosala eloko te frappe na lelongwa na tchakaka frappe na le frappe na retour c'est le pasteur lité ya kanda landa nazolinga kopesa trouble mingi te po makambo tuni ngai ebandi déjà kochoke ngai kapashi
question oyo tuni eza pe na etumbu nango. Ok, tolanda. Etumbu nango eza ndenge nini? Question oyo tuni Nzambe pe aza na charge ya makambo ya question oyo tuni. Ok. Na fongola siko biloko ebele na kati. Fongola dadi. Omoni tango toyaka ana plateau, toza niveau par niveau. Si. Chacun a sa niveau. Son niveau. Son niveau. Yango. Fona cha son niveau, tika biloko wana te. Problème eza ya mateya. Ba mot français autokotisi lelo ezo créer makambo ebele. Chacun a son niveau. C'est très capital. Effectivement. On contribue à makasi na mateya. Makasi. Comment nous Saint-Esprit. Au bando tangela nga Bible na église. Kapashilanda. Ouais. Nakopesa loyembo. Pesa. Pour balancer lisusu image kitoko. Pesa. Avant na pesa loyembo. Lana makamna ningina loba. Musala na Nzambe ezoya na ngonga nini? Papa tope mama tango baboti mwana. Bazana responsabilité ya kobokola mwana. Si. Ezana bane belé azo vivre lokola orphelin de père et de mère. Oui. Mais papa na maman bazana bo na bo moy. Ebele. Pona nini salami bongo. Papa irresponsable. Maman irresponsable. Makasi. Bisika Nzamba vanya lobite. Bano bazo souffrir. Kasi papa zana bo moy. Maman zana bo moy. Mon frère bando kenda Angola. On comprend que makambo esimbate pour na charge oyo tika awa. Ebele. Maman oza awa na Kinshasa olanda mobali mususu. Oza na mboka mikili ya poto okipaka bana awa te. Prophète moko abima yebiso bana baza bandoki. Keba. Yoka lisese. Nazo kadadi. Mwana aboko amakate. Kasi mwana baboko lakaye. Si. Na ebite soko comprendre. Na comprendre. Mwana aboko amakate kasi mwana baboko lakaye. Amen. Nzamba salanga grâce na beta kapé tour na bofelina bazokende kotala bani tike bazo vivre ndenge nini. Si. Kapashi. Dadi. Na lobaka soko ningo yokela mwana tike pasi. Milongola ki kapashi na yo. Ngapena milongola litea ya kanda. Mizongisa na se lokola mwana wana. Mituna question Nzambe. Soki ezalaki ngai. Okokende pe na bofelina mususu. Batekaka pe bana. Ebele. Mwana oyo atikala orphelin na volonté na yete. Oui. Mama azobota ye, mama kati motema, mwana sani atikali. Eza na bane belé ba lokota bango na ba âge ya ba 3 mois, 4 mois. Baza ebele ya mikolo ba créer la ye identité. Identité o ya botama nango ayebi yango te. Ebele. Ba créer la ye identité. Oui. Et puis ba pesa pe na kombo. Mais kombo wana yango te ya ye. Bumwana ezalaka étape moko to lekaka ya inconscience. Si. Moi naza na conscience te. Omoni étape wana. Eza étape moko ya pasi makasi. Na bengami mwana na Nzambe mpona yo. Na bengama moto na kimia mpona yo mpona yo nzoloko ya bomoi nanga ekoma na tina mobandi makambo ekoma kati na suka. Amen. Mofongoli bikuke yo balembi kofongola. Amen. Mofongoli bikuke yo moto akangi ayebani te. Yozali alpha
et Omega. Yoka. Yoka loko mo kezolanda na. Na yoka. Ya malamu euti epa na yo Yesu. Oye umelaka yo moto pesaka ye moninga malamu e. Kapashi. Daddy. Kozala mwana etike eza facilité. Si. Nabotaka avant l'âge pour muta ko encadrer nga azati. Natanga malamu te. Papa na maman kotangisanga bazate. Na se retrouva fazer na balabala pour papa azate. Oui. Na ebite soko zo comprendre. Nazo comment? Na lala ne toko pour papa na maman bazate. Na ebite soko zo landa nga bi. Nazo landa. Mwana etike tango akomaka mwana etike Nzambe siko azwaka charge na ye. Amen. Alobi ete papa na mama lokola bakoki te tika na récupérer charge. Ndozo yoka Bible ezoloba osimbi mwana etike ezo lokola osimbi Nzambe. Ye moko. Apesi lisusu valeur epai na bavevi. Na loba mwa moke po na bavevi. Loba koda. Mais nazana nga mingi na ba orphelin. Po veve sa koli makasi ezate. Olandi mama. Nazolanda. Esengeli Nzambe azwa ya en charge. Po na kati ya kivevi etango mususu aboti bana ye moko moboti encadra ki bango bien te. Na ebite soko zo comprendre. Nazolanda. Lokola encadra ki bana bien te bana pe moye ba encadrer ye ezate. Azwa kana pe chance ya ko encadrer bana bien. Mais aboti bana imité mama mabe. Makasi. Ningi tolobaka oboti mwana okoyoka mwana oyo otoka. Naza muta munene mama. Esangani na ma misute mama. Nazolela makasi pona mboko oyo. Mboko nazoyeba te na mikabola ndenge nini. Koto bavevi balela. Papa ya kotala biso. Ngape na yebisaka bonka mama, ngape nazana eloko te. Bola la nzala. Ba ofele ba benga ngana lobi boko kufa. Bokufa isu bien. Kuna bendika pe ba benga na kateli bango pe lingala. Bato bazana mbongo botala. C'est ça. Bande kona biso bendika pe. Awa nyonso ekomi salité. Bazo baluka kaka na mabele za kitoko te. To sala ndenge bande kona biso oya libanda basalaka. Handicapé fois ala na vélo, handicapé fois ala na ana droit à vie. Et les lisi kutu papa nanga moko ye handicapé za na États-Unis. Alobi te mosala Nzambe. Tia makambo na maboko. Makasi. Mama Kapashi. Daddy. Lelo oza Kapashi. Kasi poza la Kapashi. Si. Histoire moulayi pe témoignage monene. Tika nkola pambola. Biso Amen. Na oyo nkola sala ki biso ngolu to meke mpe koloba pona tina ya ofele. Kasi ndeko na ngai ozana mwana bokolaka akufela papa akufela mama ko négliger yete. Si. Lobi na ye oyebi yango te. Moto ayebi lobi neza bobele Nzambe. Amen. Yepe mwana wana amisenga kateke atikala o ofele. Eza Nzambe nde ndenga créa mokili na ye pe nenga salela mokili. Yo pe tata mama o négligea bana okima libana mboka talati lelo na poto vine ezo changer te ozozwa mukana te kolela ya bana na yo awa na Congo. Tata pambola biso. Mabanga. C'est le passé, hein? Passé makasi. Vraiment. Jogo Saddam. Jessica. Na kati États-Unis. Ok. Atindele pe crédit na pesa yo. Alobi pesa mama Kapashi crédit. Na ko pesa so to silisi hein. Jogo Saddam na kati États-Unis. Mama batu baleke belé na zoe bato ko boaka nani? Okotika nani? C'est ça, ça la papier. Mosala Nzamba zo ya Dubai. Dubai. Na olonga dimanche mama. Ke baram. Na okoma lundi. Est-ce que na Dubai pe ba congolais baza?
On dirait que c'est chinois. C'est vrai ça. C'est que naki obeta poto hein. Ya ko sangana te. Ndika. Natika. Te kende bazali. Ba yambo bien. Baza rappel gentil. Yebisa bango na yebisa. Dada zo ya Dubai. Yebisa bango. Tu ebi ke bendi ete mbaza ku. Ni ba Corée. En tout cas, yebisa be bana chango baza. Bana chango boso mbela dadi déjà Sultan. Te soutanité. Oh, Sultan ni papa ne lo ba chala mutu wana. Mutu kana kontene. Sultan te. Natika la gana. Presa ba wa hera binaza kuna. Nazolanda he mama. Obike kura fena o yindi sana ye. Ah mama. Asa kuna. Esa kumizongi la teboy. Te. Sa te nanzibite sambe lazara. Et ça le wow. Obike le trouble. Est-ce que nakomona ye? Te omona ye. Nasengi na ba congolais nyonso koza na Dubai. Communauté congolaise. Nazoya voyage à Rosomba biloko te. Si. Nazoya voyage ya kotala bandeko. Ya kotala bino. Bandeko boza na Dubai. C'est ça. Na yo kaka pe bino na sango. Oza mwana bandal. Oza mwana kitambo. Oza mwana Gombe ya Lemba ya Kasavu ya 24 communes. Nazoya Dubai. Diaspora. Dadi azoya Dubai. Bon accepte que bolinga ke ayela nga sango. Opesa ngela nga voyager. Na ya pata munene na Dubai na kondi makasi. Na lia na des autres mama. Bande ko na Dubai. Botika ngate pa. Mama. Dadi. Karamo ko na zoe bate na zo ba pela Dubai te. Te ozwa. Baba nga okoma. Te baba ka selo ko alem so yate. Moni to annonce ça. Na ko dimanche. Yebsa bango. Oh. Pesa annonce. Lundi zakuna. Lundi na za na Dubai. Dimanche à Longwe awa, lundi à zakuna. C'est que faut que tu émission avant. Côté cette émission le vendredi, il faut pas y aller déjà. Plus 243 89 78 et 37 à 29. Message on a zo pesa oka ki ma po na bandeko nanga obaza na Dubai. Bana na WhatsApp ka moko. Ka WhatsApp. Ka numéro ndo asa do WhatsApp. Kutu. Mosala nzamba ebisinga lobi tika valise. Kema bo pamba. Kene maboko pamba. Et ça peut aider bien. Pour que ne babilo ebelite kuno ozwa. Nyonso. Ozwa. Ba congolais ba. C'est vrai ça. Oui. Oboti maté. C'est ça. Ozolanda. Nazolanda dadi. Kapashi dadi lisolo ya souci pe ya mawa 96 97 prophétie eyaka na Congo te eye tangu prophétie eye mutabane ko boko la biso ezalaki grande sœur mama zokende kolukela biso na plateau ya ba teke biloko akolia bana ba vivre ba prophète ba ye kapashi dadi na kola na mapalata na mutu mutu ozo mona et comme il kobonga pour une semaine faut ba kata suki ba pomper moi parfum deux ans pena safo ezalaka mapalata ya lisekité siko na kata mapalata wana bazo bosa na ke na za mwana mukie nazo koka komi encadrer te ngamoko. Mais tant que vous avez un palate à lobby, Ndoki. À quoi n'a dit? Kapashi. Dadi. Bakanganga bakindoki ya sorti nyoso. Ba prophétie bima. Alia kindoki na lipa ya mwamba. Teko seka tende kona. Tena oseka. Et ça va passer. Eh. Natiki oseka, c'est sérieux. Non, ndimate. Do bakanga okindoke. Ndimaka te na kokola. Ya solo wana. Namona kokolo ndeti ana ndoto. Oh ngai te. Onyo kwa ma. Toke igoma. Na sima ya kolia pe komela. Mama lobito beta tour. Kola pambola ye, mama Olive Lembe Kabila. Et si ka tozo ke no beta tour, to ko na ofelina na ye ya Goma. Tant to komi to sepeli na ba diplômé
ya Goma wana ya orphelina bazo témoigner ba lobi boye banda na ya na orphelina oyo na yebi papa koloto te na yebi mama koloto te na yebi noko te tata mwasi te mama na ngai mama Olive Lembeka Kabila mawa kapashi tangu nazwaka ya mukie na kanisa bana wana eza na bana ebele na Congo o bakoli papa na mama bazame bana bazuva lokola ba orphelin ebele orphelin ya pambaye papa zate nani akosalisa nga akenda orphelin ya pambe papa zate nani akosalisa nga nakomaki koyenga motamala na nga mpipa koliana nga na pasi mama nakomaki koyenga motamala na nga mpipa kolata na nga na pasi ye pona liya e esengeli na nga na senga pona liya baninga kapashi tala mayele koko sila yo ndoko remarqué bana o bakola na ba orphelina bakoma batu lelo ebele vi na bango ezalaka référence fois kende ko soutenir bana bitike lelo zo remarqué congolais nyonso akomi une esprit à ça la fondation ebele pourquoi ça la fondation ememaye na botinda mi ya kosunga baninga po yepe basungaka ye ozomona kapage biso ba o tozalaki na biso bibembe nakoki pe kokufa lobi nanya komona nanya koya to nanya koloba na ngai kapashi dadi mwana aza mwana lelo nakamwaka mutu aza papa ya 45 ans aza papa ya 50 ans azoloba kaka aza orphelin eza na agité okoko zala pe papa mukolo mais lokolo kufela papa na mama oza orphelin nzamba sali yo grâce osanini okola kapashi dadi papa na mama bazate bisiko yo ko se retrouver okoyeba te lelo pa mama kulutwe lelo pa nokwe lelo pa tata mwasi minerval oko futa ngwe komi ya kolanda bambangu nakende kolanda mbangu po bafutela nga minerval makasi namona kapashi dadi na âge à 14 ans mobala komi ko proposer nga mbongo po abima na ngai yo mobile nazopesa exemple lokola kosakanaka na motei te motei atiaka na place ya likambo nakasa yo payela motei amityaka na place ya likambo na mitie na place wana okobima nanga mpo ganyeni landa te ndeko na ngai naolanda kapashi dadi ndozomona ngai nalingaka maseki te na bana nalobaka bana oyo toyokaka baza baangelu bazobetela nzambe bazobetele mbonda yo kozwa mwana wana okitisi ye na mokili fozwa charge na ye à 100%. Tomitala pe to remercier baboti na biso o basala po lelo biso tozala o tozali kende kotuna to pe kende ko verifier oyeba mwana oyo akola sans papa mwana oyo akola sans maman lelo bana ebele bazotikala baorphelin na nzela ya baguerre masase beti na este papa na mama bakufi mwana tikala etike nani akozwa ye en charge to pe nani akobokola ye kapashi ngai ntango nazokolo kotala nga 2 fois te
mbala mibalo kotala ngate soki poza muta mutema pene ya ba oza muta ba nausée ko sanze ya gate seni eye Encore c'est rien à mayanzi. Pour le bana mayanzi. Nyoso. Nako discuter pour nani? Nako discuter na nani? Nena yango wana tozo senga. Ouais. Biloko wana ezala lisusu te. Biso to komi ba défenseur ya bana. C'est ça. Nazo linga te passion nga na mona ki bana mususu ba ya ko mona yango. On a raison. Batate ya bichacha zemi. Nazo benda bino matoi. Boye boko chela zemi wapi? Ba yoka pe. Est-ce bako yoka? Ah, c'est ça. Problème inde yango wana. Ezo sala pasi makasi lelo. Ozo yoka mama kapashi. Azo yoka dad. Ndozo mona nga soki na kanisi kibo mwana. Na keno ofelina moko kapashi. Ma emiso etamboli ngai ngalobi yango ofelina ya ndenge nini. Na kati ofelina na bana ya ba bébé. Na bébé. Na moni mwana bébé moko. Na mizongisi kapashi. Na bandi ko mituna ngabi nzambe. Pona nini boye? C'est ça. Mwana oya bébé asali nini? Aye ko se retrouver awa ndenge nini? C'est ça. Est-ce que Ophelina oyo e ko melisa e miliki? C'est ça. Maman bana o bazana bo Ophelina nga na kenda bo Ophelina na yebi. Eloko lokola kosu pana bango eza eloko pamba. Bazoli aloso mingi. Biloko bazoli ezo provoquer kosu. Makasi. Ezo pesa pasi makasi. O kokate mawa. Ndo moninga soki na tali biloko wana kapashi. Nzambe na ngai. Toka tamatea. Toka tamatea. Nzambe na ngai. Toka tamatea dad. Mboko. Nzoto ekominga nzoto ba problème. Nandeni susu. Lobi babengi ngai na manyema. Biboti ko tungisa ngai. Barobini. Kama kuna na pasi bino boyela ngai su pasi. Bendi kapé ya manyema babengi ngai babi papa to sali 18 ans awa. Toza na centre ya bendi kapé te. Ouais. Ba vélo pasi. Ba beki pasi. Na manyema. Yebisa ba kodinga lobi Nazala na poste bote na gouvernement botika nga pardon. Na Kalemi, soki na Kalemi. Kalemi. Na Kalemi, soki na Kalima. Kalima pesa na mboko. Kalima. Kalima. Ya côté ni. Babenga balobi OK. Ramazani Mubaki. Ya uti ko tia première pierre. Pour un centre de santé, il y a des handicapés. OK. Quand on a mis tout le monde, si on a un problème, on y est. Maman, on l'a laité, on fait une annonce au papa. Il y a mis sa maman Olivier. Aïe, on t'a mis ça. On est ici, on est mis là, qu'est-ce que tu as maman? Oh! Bon, il y a pas non. Té. Non, bon, t'as les sous-dés. Nazobala mais na robota te yo bota te ngoka te mboko yo yango zomona kapashi dadi mutu abokolaka mutu pe mutu akolisaka mutu eza bobele Nzambe yoka loyembo baboti oyo pesi ngai yawe balakisi nga se koloba bonjour bakokaki te kobongola nga motema ye moto abongwanaka soki yobengi ye amen bano tozo néglige lelo bango ba ministre ya lobi bango ba député ya lobi si soko koti na assemblée wana kende ko tuna député moko na moko papa okola ndenge nini si oyoka maya miso sani ekiti bano zo mona ba bébé bango ba sala nzambe minene makasi kende ko tuna ba vrai serviteur de Dieu
malgré ba misusu ba bebisa lelo so oke ko tuna bango po abondela ki pe déjà nzambe oui na otanga na komba mosala nzambe te ko tanga a soutenir nga makasi pona likambo ekende liboso wa pesa ki mutuka tete na lingi lisusu ba tete na likambo kola pambola mama pasteur topé mama prophétesse Esther Ngalasi bisika bizwa miyo kola pambola yo tokutani na mama kinda ebisinga papa mama Esther Ngalasi OK ayibisinga lobi papa zwa visa zwa na billet famille Ngalasi moi loko za bobeta tour yaza mwana ya kondima OK ya Ngalasi maza mwana biologie to pe mwasi biologie te kombonde kokani azwa kaka pambola azwa ils appellent ma bête papi Bunzi papa français tata pambola yo kuna na France mobimba apambola Michel Bokechu apambola Elikia Christian Kambaji na France kuna na Lille apambola Kervin Kambaji pe Arlette Zoua na bakisi Fanny Mbombo mère double na Paris apambola po bazali bota moko OK Kervin Kambaji Arlette Zoua nde mama Kervin Kambaji yepe mutaboti Fanny Mbombo OK bazape ka libota na yo c'est bien c'est bien ya José Moulumba ya Beni ya Barça papa Anthony Moubi mon manager privé tata pambola ba union sobolandi biso Kokodema président Malalaise tata pambola yo ouais na assistance ndenge bo soutenir biso ouais pour émission le kakitoko tata pambola pe yo apambola pe yo mama apambola pe batu nyonso les 2 mai tangu nazo zonga mbala moko na bandi ba production na moyo na production mo na Beni les visionnaires 4e édition lité ya kanda wane zalaka année passée to salaki yango te pona corona OK année oyo tolobi tata mokonzi mboka okolimbisa biso tokosala nde yango wana 4e édition to s'excuser aza papa na biso si to s'excuser alimbisi biso et puis a poussé libiso petit 22h ngapi na sepeli makasi bashida eye lisu makasi ndene wana mama ba ku Jésus place te ko tshanga na ba bêtise wana te nde yango wana mama le 2 mai na ngonga 14h30 soki yo poko tinda caméra ekozala bien ngamona oya na Nathan oya ewinda orchestre zala mama tika kasi yawe sala mangana orchestre OK na ozala mateya na comédie na gondo esangani tout ekozala kutu na événement gondo ezanga te o risque mona kadinge tika la kabena na mo kadinge tangu na yulu kaka ezalaka somo c'est que bien tokata mama oui boka esili ya wili musheni a réagi ça qui na moni logoté mais Chancel Scarate ça ba match azobeta abeta makasi te lokola za na terrain moyena bouger ye na zela si sa match oui aussi sa match ba yerni ozotanga na simateur atindelo pe yo lataka soutane ba otindelo ndeni te na palin pe na lataka ngo na palin atindela ngai yebisa Chancel Mbemba Demidie na tindeli yo message tindela nga pe bilamba oyo lozolatisa batu ya kombo na yo pona bana kolata Chancel Mbemba place wana okomisa ba prière na ngai vérité yo père spirituel na mama na kota bikota kota na ko boto na yepe place azali na ye na yao na yebiso yo vérité na boto laka na boto lié ici gaza aye pa na ngai OK tata pamula bay balandi biso yo za makasi mo yo lianga ye Chancel Mbemba ozozo ndika téléphone na boto pona minute oyo na moni photo où est la Chancel Mbemba oyo bien jamais maman jamais photo où est la Chancel jamais photo où est la Chancel de midi luka bususu na ko luka nani luka bazebele bazebele te ngaka ka Chancel Mbemba te ba jouer ngo presque nyonso ba sili mbisa na ndeke sikama ezosani ezochola Chancel Mbemba te
Non, Lukelo. Mais to kabolata na. Non, Lukelo. Maman, o Lukela nani? Non, Lukelo. Bazali, non, Lukelo. Ko Lukela nga ya be équipe ekufi wadi. Ko be équipe belé ekufi. Non, Lukelo. International moko. C'est vrai ça. Non, Lukelo. Tata Pambola yo. Vraiment. Merci d'avoir osé la division en tout cas, de soutenir ma meilleure Diogo na biso baza et belé en tout cas même si on a la chancelle mbemba parce que apportera biso dans mon thème et on biso plutôt porter dans mon thème Diogo na biso ya mboka wazo tombo la drapeau likolo chancelle pasta lobby a olianga yo est-ce qu'il rokoka a lobby PC Varese donc na vi que ba match za on a so silisi a la qualité à Kanda. Il y a Zarato dans Dubaï, il y a Otalakana, il y a qui parati. Oui. Il y a qui parati. Il y a présent partout. Merci de Nyon, ça va soutenir Bisso. Merci na ba maman va soutenir Kapachi TV en tout cas vous êtes belé Armandine Mayangi Bika Micheline Mantsengu Bika l'Afrique du Sud Armandine Mayangi Armand Mayangi Bika en tout cas Rosette Nzouzi Talela Batukuna na poto en tout cas traité pour un hôpital Kasi boutique veste ya pasta zone la tisiko maison ya kaka ba bloquer biloko ba cargo na bango ne zara na problème yanga chata na chassette ina mutu moko azo matavi aya kotika mbangu tinda Jonathan na ba pasteur moko ya ki boye azape ensemble veste na yo. C'est vrai ça. C'est qu'il y a aussi qu'il a bien benga ou yamba te la bité. Là je suppose on a plateau téléphone ya mpandi. Oui. Effectivement. Téléphone nga pe yango wana. Ozalo kwa nga Oui. Ah, te mabe photo tika. Apesa nga costume nga na kimia nyonso po yela kindenga papa na yo kato pesa ngo mutu mususu. Te na ba yo kaka. Na ba yo. Na Suède pe bazolingo makasi hein. Tika boy. Le CV kweno na mputu. Kuna na Suède. CV kweno na mputu. Na mputu. Le CV kweno le CV kweno na mputu. OK. Kombo na yango wana. OK. Tonton na mputu. Tonton na mputu. Azo lelo pe makasi. Ah, so inga na prince Manzali tata lopango. Prince Manzali tata lopango. A promettre lopango. Wana côté ni. Ka ba côté buna mikili. Tata Pambola bango. Apambola bango mibale. Apambola maître Lola de Bruxelles. Baba ki sami Baza tellement bien. Capacité makambo Ah. Yo fonzamba pambolo kaka. Capacité na moni. Te Dubai koto boy. Kalate Panam. Nzambalo na Panam ko yinda na Air France. Est Dubai yango soki na kena zonga. Zonga dadi. Mamni wana ba mekyo ka vango lio ngo ketikala kuna sunde. Ponga tana mbandaka na kimaka. Na landika ngolo. Mbisa mai. Kolie leki na kimi na mbandaka. Na mbatu bazoka mo. Yo ye goma poso kima na goma. Ezaka na mboka na yo. Natala no ndenge na kotalela ngo. Non sisi mambo ato bosani. Ya mama. Na nyamuka mama. Tata Pambola biso. Merci, bye. À la prochaine. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi mpona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi ibangala talo obokela ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Chez MAM, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing.
réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kessavubu à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832 +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Si l'on réunit confort, ambiance musicale appréciable et bon cocktail, cela débouche obligatoirement sur un bon cadre. Sliff Lodge vient à répondre à vos attentes. Avec un flat hôtel répondant aux standards internationaux, lounge bar chic avec un cocktail subtil, boîte de nuit branchée, disponible pour vous de vendredi à dimanche. Sliff Lodge vous offre également un restaurant avec un large éventail de cuisine du monde à choisir, des plats exquis. Venez déguster une cuisine raffinée dans un cadre unique. Retrouvez-nous au numéro 6C de l'avenue Gouya, chaussée Lumumba, 12e rue, limité résidentielle. Pour tout contact, appelez-nous au 089 65 00 15. Capage TV.